Karibu, welcome, bienvenue, Boye Malamu, Louisa Kiambote, Natindika Tindika Télévision, Lelo, Dio d'enfer, Dio des chocs, Papi Kamwasi, Molobelia, Fachi Beton, Fumu Waditunga, avec Gilles, Mwana ya triple brassard, Fachi Beton, Tokosorola, résumé, il y a séjour, il y a son excellence, Nana Manwani na Kiumba, na Kwilu. Et en dehors de ça, Tokopé Sabino liste, il y a Baye Bazwa qui occasion, il y a positionnement ou ko diriger ba Congolais. Oyo basimbaki gestion, il y a choses publiques dans la République démocratique du Congo, ba originaire, il y a Kwilu, il y a Kwango, il y a Grand Bandundu, bref, Bandundu, jadis, Ndenge Zalaka, Bandundu Mobimba, et Zalaki Nde Bandundu Kaka. Donc, Tokolobe la bango, pourquoi? Parce que Baye bisi nana manuanina, mbiloko ezako zanga na kati ya Bandundu. Boko ndimate, cher internaute, makambo ko déranger bango. Et pourtant, makambo wana ba individu, ba koki ko sala yango, sans que et déranger le gouvernement, sans que baimbo ka babona passe. Mais salamité pona nini. Wana eda na suka ya émission boza pété. Bo sauter pété, ki ocha musabi bo sauter vidéo té. Tala yango tina suka bokomona oyo ba secret et batami na émission ya lelo certainement et qu'on s'appelle ça bino nyonso na ko pesa invité na ngai mbote président Gilles Moniere. Président mbote na yo mbote papa journaliste malili bo ndenge nini te nazana courage ezali nayebi ke yo muto sala ngai lelo na komina ba 50 000 filles avec Tindika Zaira. OK, merci beaucoup lelo avant to kota na makambo na biso ya Bandundu to betana liso lelo Fachi Beton ake ko s'incliner na président Sassou Nguesso na Bobsek to pe devant depuis il y a monseigneur cardinal Mosengo arrivé à président Sassou na Fachi Beton yo mona ndenge nini. Oui, to sepeli makasi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo aza muto oyo aza honnête akanga kanda na mutu te osala ye mabe te yebeke yaza mwana nzambe akoya akobenir eloko wana. Donc malgré Mosengo gagné koloba na anniversaire à Kabila kuna bengi président de la chef de l'État, donc Fachi a pardonné qui pas quitté matanga. Fachi aza mwana nzambe matanga soki matanga ye fotolela na baoyo bazolela bayebisaki toyokaki cardinal Mosengo akendaki na fête 50e anniversaire bake balie bameli balie na ngando o bazobenga Kayima oyebi histoire wana te non babomaki Kayima balie basepeli bameli na whisky cardinal Mosengo alobi Kabila oza chef de l'État, Bengi le chef de l'État. Et pourtant, il y a confusion dans le milieu de Congo. Vraiment. Partout dans le cas, Kabila Bengi et cardinal Bengi Kabila chef de l'État. Président, mais chef de l'État. C'est-à-dire en fonction. Confusion totale. Mais on a une confusion dans le milieu de Batou. Bato comme ko déranger biso mais Gilles tala basango mais to limbisi basango parce que baza bande kona biso cardinal Mosengo tokolela ye parce que zali icône ya notre pays malgré ba divergence et la politique tozana yekaka le même ligne yango lelo Sassou Nguesso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo tokutani na matanga toleli papa aza icône na biso. OK, donc peut-être ngando wana mutesala ki moi mystère que cardinal abunga ki maloba. OK. Voilà, donc on est aquí lié à l'actualité politique, il y a l'élo. Rapidement, tout ça nous condensé, il y a ce jour, il y a Nana Manolina Kiumba, son excellence, ministre près, le président de la République. Poète Kuna, na ebisio, na ebisibino, ba tokota l'émission, le banam, donc ba parti politique écoutez, zate, ba comme ça ba ngunati. Tout le monde comment monter ka palou hein? Palou. Et tout le monde ka palou. Tout le monde délaissé, abandonné, dépaysé. To côté na katia Pai Kongila, to trouver ba opposant bazate. On va dire à Makele. On va dire à Makele na Kinshasa bazate. D'ailleurs, ba yebisina président Gilles.
awa tolingi komona lisusu moto te parce bakosi biso pendant 37 ans basali eloko moko te mais baye kodécouvrir madame moko oyo babengi Nana Manonina Kyumba asali mama na démonstration peuple nyonso abimi na nzela batali no mwana na biso mboka aye kopesa biso makambo ya kitoko aye kosolola na biso cohésion na unité nationale parce que kuna pe ba guerre le kaki bato bakufaki pe na bandu kufaki na temps ya division ya élection bato balobi toza bato moko te toza bato moko na bato bandundu c'est ça toza bato moko voilà toute la première partie. Il y a ma vidéo, ndenge accueil et salamaki na kosi, ndenge mokonzi moko son excellence alobaki et puis na entré na paille accueil ndenge zalaki première partie il y a émission bon zapete ba secret zali parce que président Gilles akotanga liste botala yala na papier ngata botala na gumbi papier mais ya gumba ka papier te ataka papier ya mubimba botala ka na parlement na yekuna ala na papier mibimba kaka boy donc lelo akotanga ba kombo ya bato ba dirijaki mboka oyo baza ba ressortissant ya bandundu mais beaucoup mona na émission lelo litombo boyebi litombo mbetu ya mkunda mbetu ya cimetière oza kobela bamemi yo na hôpital po ke nokozwa guérison e balalisi yo na mbetu ya bato bakufa litombo donc bayebisi yo ke oso kufi na yo kutu nano kufi te mais tokotala lelo bo zapete eza ba surprise ya émission lelo si je parle le même langage avec celui qu'on appelle Deo Bruno Alain Moloto s'il vous plaît, Toyoki qui Congo Teawa, Batamboka Awa, Balobini, Bosoli, une excellence. Batamboka Awa, Lelipo, Nzela et Zate. Basolo, Babakoti chômage, Fina Bango, Banao dépendre de la commerce, mais Nzela et Koufa, Mitouke les Karasifute, ceux qui va produire, Biloko Nabango, Ezo Beba, Ezo Pola, moyen vie qui n'est malade, Mozate. Baleli susu makambo mai balobi bakote mususu forage ezali mai ezali bango mai ezalaka te basombaka bidon mai na 1000 francs donc na mboka so mutu azo dépenser déjà 1000 francs pour na mai eza vraiment ebele et puis problème ya misatu baleli ya babi bacadre et fonctionnaire à l'état bazali batravaillaka banda kala me bafutamaka te ni prime ni salaire. Chef de l'État sur le Babylonien sur le peuple d'abord. Bateau moni awa bazo ça la partie à peuple. Dans la continue que dès que nous avons l'intervention dans le territoire pour arracher les Kozamboka Atamis Nambo et Autobusantela volontaire na Kozamboka sana. Gape na kozala na sima pona kolandela. Kotala on se kozala possible. Pour répondre tant soit peu à la demande de la matière. Aux autres qui n'a massissi, de tous autres qui n'a pas y congila. Et ça va prendre le retour à Kendaka, dans la période de Mogo Balimwe, à Bosonga sous période de Moussou, et le mito que l'on a pour ça la péta de Eva, et ça fonctionne. Umela papa, Umela. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau mobile de Tindika Tindika Télévision, toujours en duo de fer avec président Gilles Moniere. Président Gilles, non, merci beaucoup vraiment Nanzamba Likolo parce que c'est là qui maman a démonstration du jamais vu. La démonstration on a tout mon ango et pas ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. La démonstration on a tout mon ango et pas ya président Aïe Jean-Marie Kabunda Kabunda. Le même démonstration tu es comme mon ango et pas Augustin Kabouya. À part Batouana, le seul unique c'est maman Nana Manonina Kyumba. Ouais, démontrer de quoi elle est capable. Donc c'est attends la bénédiction Tshisekedi wa Mulumba. Aza la vision Mukishi. Maman wana nazo vision que sa vision est Mukishi, aza descendant Mukishi. Parce que aza moi si wa tangi classe belé, aza professeur ya unikine. Aye ko tangi sa biso vraiment la cohésion nationale.
atangisi mutu nyonso ayebi que non, il faut qu'il y ait la bolingocratie, l'amour du prochain. Pour na yoka ki na vidéo moko na vidéo sala ki na kenge chef coutumier moko tan mera tuni bango ba nani ba bomi mandundu ba nani ba bomi mboka chef coutumier na ba do azolo ba biso ba to bomi donc ba zo ndimi donc ba zongi si bango ke so ba lingi développement ya photo e bandana na biso moko. Voilà, merci président Gilles. Tout mais la coutute botala sikoyo deuxième partie ndenge nini excellence akene ko tala école et satanga oki matumusu donc batanga ko temu ba format bango mais ba kima ba koma ba konzi ba kena kutu sika batangisa bango te mais ye azongi na école oyo tangisa ye pe atiki bakado et cela qui on ndenge ni président Gilles te nazangi na sengo ko sakana te parce que na mona ki mama kiti na école na ye primaire secondaire place atanga na moni na mesela be na ye batelemi ngana kutunga na komaki mutu aliboso na kei wana to sepeli na bana nyonso mama na twa aigle osala ki mama na sala mama oke bana na bayamba kiyo bayambinga kitoko makasi et puis bana nyonso na zoye bisa yoke ba sepela ki makasi na komona arrivé à maman nana et ça qui vraiment extra mystique. Trop parler peut tuer ou ils allaient télévision donc télévision ils allaient radio té awa soki bolo tolobi il faut bon mona bon matérialiser yango bon vivre yango na ki mona meso na tindika télévision awa siko ne bozala très attentif et attentive bon mona litombo mutu azako bela me ba tieye na mbetu ya nkunda. Excellence à Yébissi Bangalobi, t'es beau changer mon combo. Mochawata lit en béton ou bien lit d'espoir, lit de la guérison. Mais lit tombo, non, on koufite batcheo na metu ya cimetière à Gombe. Mais l'homme on koufa na yo. Mais kaka na kata vidéo wana avant que ça soit à l'hôpital, amoni muta koufo batchaki na moto. Le béton dans le solo wana présent Gilles. Tozoya na full. Démonstration ko sakana te tomoni bazui mutu bazokende na 30 km bakende kokundana bache na kati ya dra bazinge na dra bache na kati ya mapeka na moto baligote ebembe biso wala baligote ebembe pasi ya kosakana te na kati ya mboka ya bandundu pasi mais excellence sala nini atelemaki et puis apesi mbongo basomba serkei bakunda ndeko wana dignement maman nzamba pambola ye dignement ma trop bon botala concentré botala la deuxième partie il y a ma vidéo et si je parle le même langage avec celui qu'on appelle le bourreau du cabinet Deo Brondo Ale Moloto Yembe la bisodi
ya kwenda pina Kinshasa yani pia kwenda baka Covid ya kusana yo awa. Ce qui est prudent pour vous protéger, c'est qu'il faut respecter les gestes barrières. Mais nous loi ta masque qui est protégé mais nous quand na Covid v mais yo protéger puis na ba poussière, na ba kosu na ba malade encore. Avec bomba bassine mais quelle allons se transmettre d'une personne à une autre. Donc mettez toujours, vous mettez tout la masque ça mourir tout bas et autour de moi il y a personne. Mais nous loi ta toujours ba masque. Ma boko ben yebisa et on nyonso masa na pa yo ba mpashi mozaba. Mais quand moi solution hydroalcoolique kele. Ben ma boko ubanda propre et puis ben ko éviter kutula ma boko na mundoko na mbombo ou bien na meso. Covid kele. Est-ce que ben me wa moun? Merci mingi. Alors symboliquement retenez ba masque que je vais donner symboliquement. Bavarez, ça n'a pas équipe qui a joué. Ballon que Angela a na ukusa sabe tukusa ya ukabwana. Metrena bakre, mwata sote yo lusajisa. Symbole ya mfumo wa bwala. La signature administration qui est l'info à boire la fait vendre à représenter notre drapeau. Merci beaucoup, je viens de visiter l'hôpital. Mes intentions pour la première occasion sont d'une façon générale positives, mais il y a beaucoup à faire. Il n'y a pas une satisfaction ici. Je suis moi-même là psychologiquement un peu nerveuse parce que je venais de voir les lits tombaux. Je ne sais pas comment on peut concevoir un lit sur lequel un malade qui vient chercher une guérison doit dormir et puis on nomme ça lit tombeau. Donc le lit, il peut vous amener facilement dans votre tombeau. Psychologiquement, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que ça peut facilement alourdir, aggraver la situation de la personne au lieu de lui apporter un message de consolation, d'espoir. Je venais de dire au docteur, je dis, en attendant que vous puissiez briser ces lits, appelez ça lit guérison, lit espoir. C'est comme en béton ou lit béton d'espoir, que dénommer ça lit tombeau, ça ne m'a pas vraiment mis à l'aise. Et je vis qu'il y a besoin de lit, effectivement, il y a besoin de lumière dans la salle d'op, et il y a besoin de médicaments. Donc le besoin là, comme il y a un mémo qu'ils vont donner, nous allons exploiter ça, mais il y a beaucoup à faire. Auprès des autorités sectorielles, je lance un message de secours. C'est pas normal, nous avons vu un cadavre sur la moto. Déjà il est mort, mais on l'a plié les jambes pour qu'il soit transportable. Il n'y a pas de morgue. Je pense que ce sont des situations criantes qui nécessitent une assistante urgente. Le chef de l'État est derrière tout ça en train de travailler pour le peuple d'abord. Je pense que des situations comme ça font partie des objectifs en rapport avec le peuple d'abord. Ce sera une bonne chose. Mais le rapport, moi, j'amènerai les rapports au chef. Ça sera connu, la situation, les images sont là. Et c'est à nous tous, chacun, de mettre la main dans la pâte pour pouvoir apporter la solution. La situation sanitaire n'est pas bonne pour que moi je commence à prendre les bébés. Il faut les préserver.
Petit ça va, madame moi aussi. Avec bagala. Wow. Eh kitoko. On va bien. Il faut vous dire ndunda sasaka matembele. Faut vous sota magaya ba ukau. Sana ufana santé faut vous dire matiti mingi. Hein? On souligne des solutions. Bienvenue. Et na yo tena kujimande funge basi na maternité na pia ndebe tumie design bana boya merci mama na pima mingi ya uja betka na mtoto fertile sasaka matembele bandunda même fait dia bimina ba mantete bambuma Bata. quel veka bene sa misuni ya pesa fait santé il faut rodia ba soya même kele buka ba pai olenge dia ngekuteka ba pai nyonso na pai. Il faut que vous bana bien. On a besoin la benata bona école yo fele. Vous mettre na gratuité enseignement. C'est-à-dire que bana y en a besoin là, il faut que bonne classe. Botanga yo fele. Si ergo ta pusana kuna ba classe azuru mbongo betu sote. Etme wakana. Madame Samuna. Docteur Kapotiré va doser na beno. On te rend tout bas moi na nanja kutuka nanzo sa mumbongo betu efuta déjà. Nous sommes de retour sur ce plateau. Bouti Kota Labino Moko, comment événement et l'équipe, ma vidéo riche, il y a son excellence Nana Manouanina. Président Gilles, tango ba maman ya maternité. Excellence ABC bango ke bokende na banda na futi libino ba mbongo nyonso. To yebi ke ba difficultés aller surtout dans la province. Ba ko c'est un exemple 1 million pour na Kobota, frais d'hospitalisation et tout, il me semble que tu as 1 million. Et ça, qui est négatif, parce que tu as yemba, babimba, que madame n'a pas pu. Il y a un épisode qui est que Sengo a consacré mutu bakangie pona mbongo ya maternité, mais aye ko mona nzambe aye. Onction nzambe kiteli bango ba libérer batu nyonso na kati ya tempelo batu nyonso bazwa ki bénédiction ba bimi ezake sengo ba mama ba yembi biso nyonso tozaki vraiment animé sentiment vraiment ya nzambe Manouanina za nzambe a libérer batu nyonso zake sengo ko sakana te hôpital nyonso vite maternité vite yemo ko futi na ba frère na ye. OK. Et puis d'accord rappeler bino que après si instruction baba na ko buka déjà ba litombo azotida bambetu et en collaboration avec le chef de l'État parce que à ça la rapport pas président de la République ndenge nini état ou ya kuteli Grand Bandundu. Donc Kwilu. Et le chef de l'État va agir na ndenge na ye na moment na ye pour l'intérêt général. Et Mokoyo Kasango certainement Mokonza mboka pe alaki bango ndina kokita kuna azokita na bamboka nyonso na Kwilu Kwango Masimanimba bazela Mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mko Ntombolo azoya moi mayo kaninda double brassard azokita triple na moi douta azokoma deuxième président à SADC triple brassard. OK, c'est bon. Maintenant tokena troisième partie et c'est la dernière par rapport à ma vidéo et na souka ya émission ndi bazotanga na bino liste chers internautes
il y a bateau oyo ba kokaki ko bongisa bandundu même sans intervention de l'État congolais parce que baki ba gestionnaire déjà il y a choses publiques mais ba sali ya ngote tout ça ba kilomètre na bandundu est-ce que yo moni terrain na bandundu terrain football terrain zate basket zate piscine zate ndako essentiel zate finalement bato nyonso bozotia makilele yango toyebisi bino ke mama nana sakei ake ko corriger bino bosali eloko moko te na kati ya grand bandundu 0 ya 0 na kotanga bakombo na bino kimona meso bokoyoka soni na pendant 37 ans vous êtes des imposteurs au sommet de l'État bosali eloko te tokuti banzela ezate mai ezate courant ezate bazo senga moko ntombolo mwa mai soka teli bango kaka mai ba voter ça nanzela mbala moko bolimwe na yebisi bango mama tokotia carton soso $10 carton mobile balbite toliaka soso chaque jour awa ezaka nzela na mai fin moko ntombolo yoka biso bato na soso na biso ya makila awa na ntaba makila na bantaba ngako tuna dame ntaba na li chaque jour na pondu mais soki moko ntombolo mwa mai oteli bango kaka mai obongisi kaka nzela fin bien affilé mais na kotanga bato nyonso o bayebisi ngai d'ailleurs nazaki na bachef kotumia balobi soki kaka banyati awa bamusu bakokata na makomako bakozo baperikita kosakana te po tochange badone nyonso na grand bandundu babanda kokosa biso ke non tribalisme te kuna tribalisme ezate balingi komona bango te na kotanga bango awa libela. Voilà, donc dernière partie ezali na descente topé visite il y a son excellence nana mandoni na Kiumba kene ko visiter siège ya UDPS donc bosi ko tcheli UDPS vous kuna tozana siège plein claqué fédération bo pesina bango apesina ba moto na yebisi na komi na fédération na yebisi bango nyonso tombola base mama nana chwa mama nana chwa mama nana chwa règle soleil to komi na fédération bazaya ko sepela to remetaki ba moto tokuti na mboka moto moko ezosala 5 heures du temps et matibo ezongi moto moko balandi grisero ezotambola na kati ya mboka mobimba kaka oyo ya biso toyaki nango mituka mosusu eza te ekomata boye ezongi kaka yango moko wana na kati bato bazomona vraiment ampleur ya kosakana te maintenant siko bato batielaka biso monoko bazobuka na bazandu ya kitoko marché central motu lokola ngobila bafulu marché central ozomona wana bakomi na babeton 100 ans 105 ans siko yo na 50 ans obuki marché central tonga otikala kotonga ta eloko moko te donc le marché central yango esalama te eloko eza te ti lelo basali yango kaka mpona kofingisa moko ntombolo mwa mai wakaninda lelo bato bachomere bato ozolela na kati ya zandu so bamoni ngai mai ya miso ezokita marché central basali ata mosala moko te sikoyo bomai oza ta na mbongo ya kotonga marché te obuki yebisa ngai nakomi epa na bino na bandundu nazalaki na mai ndombe balobi osali ata eloko moko te nake na kuilu 0 nake na kwangu namoni bino te. Voilà, total la dernière partie, il y a émission, c'est-à-dire descente excellence na UDPS et puis na stade et puis dernière partie dans laquelle na Kenge. Wana nana manoni na Kiumba za kozonga Kinshasa. Bana ya Kenge bayo kisango. Téléphone oyo c'est important. Bayo kisango makambo sali na pai. Balobi mama okoleka na Kinshasa te il faut oyawa. Te yape awa to yokayo nana manoni na kitaki na Kenge bokutala accueil bokutala ba vidéo sikoyo avec Ale Moloto donc yemu to kopesa masoloto wana Ale Moloto Deo Brondo les poids lourds du cabinet. Si je parle le même langage avec toi excellence na UDPS dit
nameka tuka na mfumu wa Bwala, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yome kita na président ya parti na beto IDPS Jean-Marc Kabound, et puis yome kwenda na secrétaire général ya UDPS Kabouya Augustin. Beto pour dire la bonne pima bon. Voilà, merci mingi. Symboliquement, botanati la benu effigie en fumu. Beto pesa botula na bureau ya parti na ba drapeau benye na yo. Merci. Maboko. Fatinchwa! 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 Mama nanantwa! Mama nanantwa! Mama nanantwa! Statut, benu zaba na kati ya statut inki mpila betu fe tambula. Botapesa benu ba formation benu vana mpi capable na ukabisa yo na bantu akaka. Drapeau na betu ya parti yo yai. Maboko! Alobitambola ganga ba! Basi na betu ango! Bouger, non, c'est... Ok, c'est bon. Bamoulin na beto ya parti na ya parti yo yai umbela mambo wa mungwa mambo wa kufanda na parti mambo yo bien sambu yo ya benu nyonso. C'est bien. Merci beaucoup pour la visibilité, fidélité et puis amour. Vous allez regarder Tindika télévision. De côté Sikoyo, je crois que la vidéo, l'équipe, descente, Yamen, tout. Pas trop de commentaires sur ça, je crois. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Et maintenant, avec le président Gilles Moniere, toko beta siko lisolo bato ba koyoka ba kombo na bango ko pas président Gilles eza to fingi mutute eza to critiquer négativement mutute mais ça dit juste ko la kisabino comment pardon même après l'indépendance même na régime Mobutu combien ba comment coûte ko quitter to zuka ko to zindam so ki bozu ba comment mususu botinde la biso to ça l'émission mususu tanga batu oyo ya bandundu oyo ba géraki mboka oyo. Donc je rappelle, je martèle et j'insiste et je souligne na lobi boye bato ba comment ko bima awa to fingi bango te to critiquer bango négativement te. Mais tous ceux qui ont été en principe, parce qu'ils ont eu la chance de être dirigeants, de gérer
mais tout le monde est piscine na bandundu te bato bazo sala boye bato bazo critiquer beaucoup bato bazo souffrir beaucoup de maté na bandundu. Heureusement mieux vaut tard que jamais. Nayebi ke nana mama na kiumba ye moko pe ko kate bandu ni l'équipe munene mais toujours na simana ye fachi beto azawa azo tindika manuani na toke nana wetu toke mulongeshi wakala za toke mfumu buku toke les philosophes toke donc bazako kende malema na fachi tiba ndunyo sone dans la tomber et puis bana basepela. Président Gilles tanga bakombo ya bakonzi oyo ba diriger mboka oyo fuba ndundu lelo basepelisa bato mais bandundu mawatro to éviter pourquoi. Président Gilles Toleka papa journaliste nazana mawa makasi ya komona grand bandundu essentiel resate grand bandundu zala ya kosakana te grand bandundu minyoko na pasi bato azobenga ngai neti na mbushima babenga ngai kamona kamba bango pe balubino kamona kamba loba makambo nyonso tokoyebisa yo kendo loba na mboka singa mutu moka bengi a féliciter biso fa équipe to kende ki na PDG wa Denis Moulamba. OK. La autorité à chef de l'état ce qui chef de l'état a besoin comme la prémisse à kotinda wa Denis Moulamba. Ah bon? Le PDG wa Denis Moulamba. Alors la émission où tu kolanda ngai na 12h 13h non Jules mi batela sala kitoko ozo sala musala kitoko awa ezakaka yo na mama nana kitoko nakata oya kitoko. Alors président Gilles tanga bakombo et puis topé sa conseil prochainement bato ya bandundu o bakozwa pouvoir bakanisa mboka na bango oyo bakozwa mwa position bokanisa mboka na bino botonga ba espace vide epelé na bandundu bokosaka 500 stades bokotonga ba ville ya minene na bandundu bato bazate soko longwe mboka opongo na mboka mususu donc okosala même 5-6 km mboka ezate mawatro. Président Gilles Toleka. Ok, merci beaucoup. Nazana liste ya batu oyo bazana mbongo ebele me basali eloko te. Et puis nazo yebisa bino bonya talisu makolo na bino te, je vous mets en garde. Tonya ta makolo na grand bandundu te parce que to sto récupérer monopole. Tozana papa Muzitu. Papa Muzitu. Ozo chama kelele Kishasa, osali ya kinini? Ministre. Premier ministre. Premier ministre. Nzele zate, maye zate, bazo zanga na mungo. Courant zate. Courant zate. Sikoyo yebisa ngai eloko nini? Oleka na télévision répondre ngai eloko nini osala kina grand bandundu. Tozana kinke mulumba. Papa kinke. Azana kinyo sacré. Ozana kinyo sacré. Na loba te. Lokolo bozana kinyo sacré na tiboke ko mi bomba kuna na tika bino. Kinke mulumba osala nini? Balubi konyata kuna te bako beto ba hyperkita ko sakana te. Tozana Martin Fayulu na tuni na lobi bola kisangai village ya Majiji la muka baluka sutuka. Balubi to yebi yete. Na kena kuilu ye awate. Na kena kwangu te avanda kawate. Na kena Masimanimba. Batuninga eske Martin yebisa kyo ya avanda kawa. Papa kocha tembete Martin awate. Rimbo to kende na pays Pai Kongila. Tokomi na Pai Kongila. Tuneske Martin Fayulu zao albete to yebiete. Martin Fayulu tika monoko pamba ba yebiote demi Dakar. Kamitatu Masamba na koma ki batu bala kisinga hotel oyo de hotel ya salili batu place ya Yakobo. Kamidatu Mazam okomisi bana ya Masimanimba bakomi na place ya Yakobo oli o sala ba école o sala ba hôpital yo sali hotel. Kamidatu Masamba que son âme repose en paix parce que wana za papa mais o ya biso a demi za karda sala eloko te o ya mundele eloko te yango to boy ba mindele soki ngana lobi boyo tokoboma ye muto ko kolongola mutu na mukilite a par nzambi bino bolongoli ka jongo on to kolongola ji espera mukishi ya okozika na ngo to lobi boy
ba musicien na biso bazalia ba sali succès ko sakana teneti Weranson Ndiama Makanda bazo benga ye ambassadeur de la paix oza wapi pena yo za wapi kende na bandu ndo mono na masima nyimba na kwangu na kwinu nzele zate de la forêt no asala quelque chose na Weranson asala quelque chose senga yo de la forêt kende na masima nyimba parce qu'il est encore vivant il y a encore du temps oza na mbongo kende na mboka na yo ata école ya pamba sala Jantini ngobila bafulu ngobila kaka makelele na kobuka biloko ya bato otongini na maindombe administration kuna izate administration na se banzete bino konetsa ngene ngana kokoma kuna tena koma kina maindombe balobi awa ngobila bafulu tozana matungulu aza directeur ya banque mondiale Fachi le chef de l'état mutua papa matungulu tine loza directeur munene na ba banque kendo bongisa grand bandundu conseil gratuit eza place oyo koli tozana obe minaku président assemblée nationale tala ba poste ma fonction ndako eza wapi école eza wapi osala nini université ezate ba hôpital ba kisi ezate bato bakangi bandeko na yo ya mwati bakangi bango na bamaternité naza ndeko ya obe minako nalobi oza ndeko ya obe minako na maternité mais chance mama na namba na nina aye alibere bato nyonso bakena ndako bayembeli bakumisi nzambe bakumeli fachi bakumisi pa excellence bakumisi excellence balobi merci beaucoup soki yo te tolinga tokanga mao baleki ya obe minako évoluons Didi Kinwani o musono mudele mabanga ya kala mabanga ngo wapi yango Kinwani mais nazo s'adresser na Kinwani na s'adresser pe na leki na ye propre azana kati ya présence son excellence Kinwani Masamba que je salue en passant yaya il faut yebisa yake ni ko sala soki yaya sala tele ya sala aza pire ngai Kinwani Masamba délégation tozo kende na bando tozo zonga na la kisawe ba place o il fallait otonga parce que ba place eza vide corriger bango oza bien nanga propre corriger bango benga ngai nde tosala ka tozonga okende ko tonga on n'a pas le temps à perdre tozana passer Kizamina ba yebisinga Kizamina aza pe mwana bandundu ah bon Kizamina oko sala ba église kuna te bato basambela batata mabonzo kuna tomonika neo apostolique na catholique esili merci beaucoup na basango nyonso bayambaki biso na ba manser nzamba pambola bino mwata yamvu Marie Paul ba succès osali na Kinshasa ata paliza tene na bandondo mwata yamvu kaka mondoko pire ngai carte jaune merci beaucoup azala kini mwata yamvu era ya utipoto ayina permanence kile na kina no bandondo kana kanisa kile na kolala na pale ya mwata yamvu na tuni bango siku mwata yamvu sala pale ya sala pale te ba vandire ba pele na moko merci na mwata yamvu pire vie tozana batubola azaki soki député batubola bosali nini kaka makile na Kinshasa papa Mboso que je salue en passant papa Mboso le bichi il y a des mbororo dans la salle ici on doit exterminer les mbororo merci beaucoup papa Mboso ozana kati ya pouvoir d'Ankwanga papa nangai il faut tout ça là un pas en arrière vraiment to sentir bayaka maïezate biso bayaka maïezate pour ezate papa Mboso zana ki et puis tout monde bayaka mususu bazo yana bangombe makolo moniki bango banda balongo kuna na kwango bazo kende makolo tina Kinshasa côté ka bangombe basala kata 6 jours dans zela bangombe liboso bango na sima basiekle oyo mais kaya batu nyonso na tangi tozonga batu tokende kobongisa ba place eza vide tokende kobongisa grand bandundu po soki bokena eloko kuna te bakobeta bino ba perkita ko sakana te to sto récupérer monopole nyonso awo tolobi papa Mboso kozana pouvoir tokende kobongisa Jacques Mbunda zaki gouverneur ba 30 ans gouverneur ero usala nini
Na Kimbuta pe, na Kimbuta. Andre Kimbuta, bosala ni ata izini ya bakwanga ntesa bosala te. Ngana yawe na bakolia bakwanga. Bino ata izini ya bosala balamba kakwanga ntesa ezate. Sikoma kelele utaka ya nini? Bino bokanisa ina kokoma kuna te. Sina komi ba pesi nga ba rapport na bino. Bosambwe. Na hizo mwe bosambwe. Ngana komi mwana bandu nja. Professeur Théophile Bemba. Professeur Théophile Bemba. Kaka munoko ya pamba. Ngana zozonga bandundu. Bolanda ngai bokende kubongisa bandundu bochela bango mai na courant. Bayebisi ngai kamona kanga. Kotika te loba. Bazana mai te bazana courant te. Ba manyoko kutu bazo beta na marteau. Moulin ezate. Toloba. Tu me mets ba moulin kutu. Tu me excellence me ba moulin. Merci beaucoup na wetu. Manoa Nina. Alakisi musala na yeke aza professeur ya solo amemeli bango ba moulin. Banika manyoko. Amemeli bango basaki ya mungwa. Okay. Toliaki bapundu sa mungwa. Mais bazuzi ko basaki wana esengwa trop amemeli bango ba moto ememaka bato. Bamemeli bango ba machine ya fufu. Bamemeli bango biloko ebele. Merci beaucoup na Manwanina. Nana. Merci kitoko. OK, tu comme na suka esili hein? Esili. Bon, pour l'instant esili. Ba oyo nyonso ba yebi ke ba kombo ezali ya ba dirigeant, bango ba ancien dirigeant. Oyo bazalaki na pignon sur rue. Botini la biso ba kombo totanga bango awa po bongisa pe ba province pour intérêt général parce que Fatia Okende excellence nana mama na pe akokende lisusu je ne pas ndako kende po to konte ko sala makelele po bandu eta to moneli yango yangote to ko chama kelele to ko tikate bo bongisa bandundu. En tout cas merci président Gilles, si vous avez un mot de la fin, on a assez parlé parce que le temps n'est pas notre partenaire, le temps c'est le temps. PCA Bango pour clôturer l'émission. Ok, merci beaucoup na balandiranga nyonso monde mobimba. Merci na bao nyonso basala ka ketozala. Oza tindika caméra o sali biso tozala. Lelo Olivier Masamba apesa mutuka. O nazo tambula nango Olivier Masamba mutu apesi. Tosengi na Roger Luma mulobela Fachi basala geste nde ba continuer na ko sala geste. So bo tindi e pa tindika ekokoma. Mama Brigitte Mwanza Kabeya. Oya faso Fatinde makambo. Mama Edith Lukanga na ba Kongo. Bango nyonso basiba sangani. Balobi no. Il faut appuyer Maman Nana. Bokolemba biloko ba sapatu. Bilamba et pas tindika. Ozui pesa tindika ekokoma. Toza na cabinet présidentiel biso to vandi. Ozo mona kitinde zo bougete. Tala kamino moko. Le pouvoir. Merci beaucoup. Voilà, donc on va voir à Libangate, na popé sande merci na son excellence Nana Manouane na Kiumba pour la détermination à Zanango et puis à l'esprit il y a créativité. Malobana da moko cohésion et l'unité nationale. Et comme il loba ya mutu nyoso, côté nos zali, sont tandika ndeko na ndo bakaka cohésion et unité nationale. Yango tozo senga na moko ntombolo mwa mai. Tokende siko na mbujimai parce que baluba na bato bandundu de bazaki na ba polémique wana il faut mama na Manwanina akitape na mbujimai ba pesa conseil wana. OK, merci beaucoup monsieur Sili, te contacter très prochainement, certainement demain dans un prochain numéro de Tindika Télévision. Bye bye. Merci. Binotou, vous allez bien, te contacter lobby. Ciao. Merci beaucoup.